Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, naye poto lobela eloko moko ya muke. Eloko yango nini, titre na yango, École de la délivrance. Bande konanga, École ya délivrance, to séminaire à délivrance, ezalagate. École, école à délivrance, ezalagate. Ministère à délivrance, ezalagate. Séminaire à délivrance, na Bible zate. Que bache poto quelque part, boya ou atola séminaire à délivrance. Ezabiloko kindo, ezabiloko Bible te. Alors, bande konanga, kaka te, nek tokota na YouTube, par hasard, namoni teme moko boye, natalaki moto akonte soki nani. Natali teme moko bakomi École de la délivrance. Ah, il frappe nga. École de la délivrance. Mais qu'est-ce que la délivrance? Et puis c'est nga passe. Natie commentaire. Dans lobby, École de la délivrance dans la Bible n'existe pas. Point. Natie commentaire on a base de 1922 kaka. Ko bino mo boyebi bato bayebi li lobate balingi mingi ko corriger bato. Ako kuma maka moko boye donc soit dans la sorcellerie habitera ko makaka boye pona tia bato na déroute. Na mona portable langa signaler nga ke mutu moko auto ko tin langa commentaire soit hier soit lelo. Mais lelo. Dans la combo na awa mais ce n'est pas bien ya ko sa combo na pasteur, moi je suis vos enseignements. Mais ce que j'ai remarqué en vous, même les pasteurs qui prêchent, qui parlent, nandinga malamu, yo kona baoka baby lilobate. Atangilinga pasteur moko, suki pasteur nani, TV suki Bostron, TV Bostra TV. Atangi su koma mo suki baruti suki nani. Bandeko, bato ya tangi nga ngai bangote. Na répondre nga bi bato yo tangi nga na ibi nga bangote. Mais na moni ko batenga na chaka. Na ibi se soki yo ozomo na bango ba yebi liloba. Mais ko loba te ngai na loba ba yebi liloba. Mais yo zana no bébé spirituel. Je m'excuse, ya mona zomo na ke basa basali na nzambe. Basa ba pasteur. Parce que bino benga mutu nyonso pasteur, mutu tout. Ezala diacre, ezala frère, ezala soka simika Bible aleki bo no benge ba mo pasteur. Mais ngai na batu nanga, na ba disciple nanga, na lakisa bango toujours la différence qui existe entre apôtre, prophète, docteur, pasteur, na évangéliste. Ezali na batu ebele bakende ko sambela. Mais ce qu'on tourne bango, la différence qui existe entre les 4 évangiles, les actes des apôtres et les épîtres. Différence à Misato Anaïbina été. Mais à Kenda Kosamba l'église, 30 ans. Plus même. Mais ce qu'on y est na ministère nanga, ce qu'on tourne bango, bayebi, différence wana ingol banini. Les 4 évangiles, les actes des apôtres et les épîtres. Moussous kouto so tourne épîtres zanini, aïbina été. Mais à Kenda Kosamba, 35 à 40 ans. Mais à chaque commentaire, mais il est le côté. Na sepelaka soko zo bundisaka na liloba. Mais na sepelaka mi sozo bundisaka na liloba o tchaka verset biblique. Parce que ceux qui ont tout à tolo kolanda ngai, do au mona ba serment nga nyonso ya ba verset biblique nyonso. Pe na bimaka libandate. Mais ndeko au lieu na répondre yo ne na répondaki yo, c'est mieux na répondre na vidéo pour ba te belé ba comprendre que École de la délivrance, ils ont raté. Combien oui? École de la délivrance. Na lobi na bino ezalakate. Ministère ya délivrance ezalakate. Oto chali baya awa pona ministère nini séminaire ya délivrance pour bateau délivrer bateau ezalakate. Wala nyo sa kindoki ezalakate na Bible.
soko tie tembe yebisa pasteur na yo soko ayoki ke ngam tala lubinde ngona akota la basenima nanga et tango akota la basenima nanga akobenga nesunga te po tango akota la basenima nanga ako comprendre nga naza nani akobenga ninga te ndeko nanga eza mawa mais Bible zo la biso ke so ke na Matthieu 7 24 à 27 Bible zo lo bana biso ke toza na des sortes d'hommes. Toza na ba homme sage, toza susu na ba insensé. Ba insensé baza ba nani oyo ozolo ba na ye vérité. Azo yoka ke c'est vrai ça vérité, mais ningine kondima te. Donc azaliti idiot, akondima mutu oyo yo azako ganga, azolo ba ko sopa. Alors, toko tala mutu ango na banzi quelques secondes pour na tie awa bino boyebi. Donc c'est ça la parole. Donc batuming balobano zamazan zamba mawa te mawa nzambe ezanda tika yo pobongwana mais yeba ke te convertir batumususu pe na même lisumu wana yo sala babuma ba pour le même péché que toi tu fais ils ont été tués. La grâce est trompeuse et la grâce finit. Bengolo et Silaka. Samson a sali bipale, tikangana ki no beta ransa ki makase za lisusu. C'est comme ça fort. OK. Mutuna. Question. Bon, na banzi bomoni. Tango na tala ke ne bandeli. Parce que natal la yebiete natal yepete natal ga siko ensemble na bino. Na mona ki azo parler sur la repentance. Azo parler amo bien. A parler amo mabete. Il faut se repentir et toute délivrance commence par la confession des péchés suivie d'une repentance sincère. Quand on sait que ceux qui m'ont pasteur tende ayebi kote yate azana biloko o ate ya kayamalamu mende azako chaba tuna berer pour que de place tala neti boy batu combien natali ba vie na bangi natali ba vie na bangi plus de 200,000 vies. Balandi erreur faute grave oyo école de la délivrance. Ça c'est une faute grave, ce n'est pas une erreur. Ce qui école la délivrance yali, c'est que c'est école la délivrance ya kindoki. Mais école la délivrance boye mais exacté. Qu'est-ce que la délivrance? Il faut le connaître. Qu'est-ce que la délivrance? Na tchaki matin ya moko boye na YouTube, titre na ngo ezalaki dans la délivrance, on ne traite pas avec un esprit isolé, mais avec tout un réseau d'esprits mauvais. D'esprits mauvais. On ne traite pas avec un esprit isolé, mais avec tout un réseau de sorciers, tout un réseau de démons. Ceux qui baso loka yo na famille no moni ke zaka tatale ki bien noko. Mais derrière Tataleki, mais son nombre, c'est tout un réseau. Oh, bah, c'est un pourquoi ça tout un réseau? Parce qu'il y a une macacité. Ma casse ne faut pas ouer le bateau belé. Faut pas ouer le 500, 600, 400, 200. Yo kasi que ndoki moka muta bomaka yo, anandaka yo kwa salo mabe. Mais non! Derrière ndoki ils ont soupçonné. Bazalem sur 300, 200, surtout dans le mariage. Bandoki a famille oyo, na bandoki a famille oyo. Alors, yo okino kote lango école de la délivrance. Ah, pas certain. Ndenge yo moko komi évangéliste, ndenge balobi ke évangéliste a kende koluka ba pate même ba na l'église. Bon, peut-être mais alors bandiko, délivrance ezana kati ya ministère. Net ngana ministère de la parole de Dieu. Ngana ministère de la parole de Dieu. Jésus, un ministère itinérant. Jésus-Christ avait un ministère itinérant. Il y a des versets bibliques. J'ai dit nazote ya likama ba disciple na ba disciple nanga. Suna sisa oka ba na ocha na YouTube o balanda ba Holanda. Ba omona que Jésus-Christ avait un ministère itinérant, verset biblique yango. Bandeko Ezamawa. École de la délivrance. Oh, toi qui sont que des séminaires de la délivrance, na Bible zati. Voilà, nous sommes là,
bandeko naza na sere moko abengai sere ona tanga aza universitaire ndenge kaka alandanga ndenge alandanga azaka prudence mpona kolandanga parce que nga bato balandanga bato bayebi liloba et mibali oyo balandanga eza mibali oyo un jour balingaka bazala baserviteur de Dieu. Nga ce n'est pas n'importe quel alandanga parce que congolais alingi kolanda moto azotia makelele ozo ganga neti ba ifonge neti ba Denilesi neti ba Marcelo de tels aventuriers bato balingi bango mingi balanda bango. C'est normal. Jésus balandaki na bato boni. Jésus ayibanaki te, Jésus ayibanaki pa. Jésus ayibanaki na mboka boni. Na mboka ne moko ta zongi bazo contester ye, moi ça la délivrance réalité, à ce comment délivrance mo kia pe. Akena ye. Yango na boyo ki Jésus salobaki nul n'est prophète chez lui. Ani kusema wa. T'as la plus de 200 attendez. Plus de 200 000 vies à Tchebango na erreur école de la délivrance samedi le 26/9/2020 et les kaki au moto la laxibino a Tché zanata la vie sur une hormone yamo a Tché plus de 200 000 personnes voilà 220 000 vies 220 000 vies Tala nabanzi soki botali tata oyo bomoni tata oyo disciple nanga ndenga yoka ba mateya nanga ndenga landaki likambo ya diacre Philippe abimi avant-hier atei abimi atei mais sobo landa yeba o ba yebiye azalaki combattant en Allemagne. Tangu ba combattant bazo linga ba pasteur te yepe azalaki na kati wana. Alinga ba pasteur te, alimpe ko yokila ba pasteur te. Mais bandeko nzambe za nzambe nzambe a confondre ye. Nzambe a confondre ye. Passe yaki na ndako na passe mo osakana te. Mais ye mutalinga ba pasteur te na groupe ba pasteur ba ko o ba pasteur bo sala boto beta boto sala boto alinga ko santé to pasteur te yeyo bomoni mukolo mosusu tango ba problème leki ba passe leki na kati ndako mwasi na ye na ba passe elekeli ye amona ka mwasi ele ba una boto abi papa nzambe auto lo banangai abi nini abi oyebi pasteur moko landa na ba politique abi oui nani pasteur dina banza bi benga imbangu soki olingi to bika nzambe bi benga imbangu potela yelo na yebite sona ko tshaka moi extrait na yemoko nzambe ayebi ndenge asalaka nzambe ayebi ndenge nzambe nde apesila mpema nzambe nde asa mokonzi na ngai ndenge alobi na Matthieu 16:33 cherchez d'abord les royaumes des cieux et toutes ces choses viendront par-dessus tolukana no bokonzi ya likolo. bandeko bomoni bomoni monene ya nzambe bakombate ebele bayebie ya Allemagne bayebie kombata miso Allemagne bayebie oyo baza na France Belgique oyo baza bakombata bayebie alingaki kosentir bano baneki ba pasteur te andimelaka mpe pasteur te ye mais bandeko appel de Dieu et bandinge ebele appel de aza mutu moko soki mate eza na 16h30 ye na 25 déjà sa komaki akai maboko lelo yo bakomi na libala moko ya bosembo bato babandi ko envie bango
banda ye pa nanga otoso kene deuxième année mais sur la télé bino ba audio oyazo loba abi pasta nandi ba pasteur te mais nandi milelo oyo na ye aweze école biblique bande ko pananga ba basaka nanga te oyo bakenda pa bazali ba regretaka mais nakoso ko bango supana te quand les gens m'ont diabolisé ils ont perdu leur foi malgré ma terre qui tombe bakei mais kozo nga sous impossible pratiquement impossible. Alors bande na zaki olep Samuel Kamoko ser moko asa universitaire moko so abenga Poilanda akamwa katanga zo mona zo prêcher mais écoutez batu babi ko prêcher bo bazali abenga abi pasteur na besoin na nga binga wana abi tala prophète na biso oyo soko abi koteya nabi pesa ngai abi na tinyo ja vidéo tala ye soko abi koteya na zu pasteur na tina vidéo na ndo tala ye na sisa ya hote na tout qui d'abord azan na waza prophète mais prophète pasteur ngabi kamote na zu na ndo tala ye ti prédication ça qui 2 heures du temps nga ça qui fait 5 minutes té nakati na bengi na bina ye aza pasteur te mais atanga bible mingi mais aza pasteur te mais makambo sozo te ya bino eza mutu nyonso même aye asala classe te mais sozo te ya azana makambo moko mibale oyo batu bako sepela nango et puis le reste pe ya mabe. Alors, c'est on a tuninga, ba faut tenir ozuye. Na ebisio asa pasteur. Mais bon qui m'église te parce que comme ça le bagage be tout ça mais ko sambi sama. D'abord à lobby prédication comme le cas déserté. Et 2 thème nini a prêcher bino yom to pesingango. Yemo ko ebité mité ngabelo voilà asa pasteur te parce que yo ebité mité oyo yanga soko tuni e dimanche pour qui termine na website yo soko bosé na fona kaya ebisio et so maté to ça la dimanche website to ça na thème autant thème tel mais yo déjà tuni ngamo ebité mi kututé na ebisi na mingo landaye mais na moni ya sangisa donc alobili kamu oyo sikoyo thème ezo ebanate ce que thème ezanini donc soki olingo yeba ba faux pasteur okoyeba bango tango atie thème na ye ebele kuto bango tsela ba thème te tango atie thème na ye landaka ye ngabi amusala nzambe te yebisa ye ke ngam to lobi aza pasteur te parce que ngana bomba na kate soki a discuter akobenganga na kolanda siko eloko na koyebisa ke non faut pas sorcerer les enfants de Dieu mais continuez kosambela kuna lokolo kendeke base beli moko abimaka soki prophète azachi mutaki sangani abana otama sona ba nani dokolo atie thème les femmes ne peuvent pas prêcher dans des assemblées abandi na introduction na ye abandi na dîme mbala moko yebi koza musala nzaza aventurier mais tala bango bazé belé de baifonge abani na ikamususu tango okota kati abani lo bani makamususu papa mais yo lokoloza insensé au sepeli nango na ba distraction bolomide ya ba kingandi tout ça. Prenons par exemple mutu aye alobeza musala nzambe abandi ko baba olomide banani na mona ki wana olomide nani soki wera soki okufo nani mais ye alobi aza musala nzambe mais batu ya banolo baba kisi na baba kamana boye belé mais la Bible dit ne jugez pas les gens du dehors batu yo bazala ba sataniste bazala bisoté itali bisoté parce que bazana na royaume na bango et pas bango basali laka mutu na bango ils sont libres ils ont liberté na bango. Dieu nous a créés libres et Dieu respecte notre liberté de choisir. Tango yo poli na yo Satan c'est la démocratie nzambe ko c'est pour cela bako longola mutu kindo kité ce qui a limité bako longola moté
Mais bino bokoye obone kosala olobi naza mosala nzambe obone kosala ebe mission ebele kofinga ye koloba famille na ye. Alors yo siko soza na liloba oyebi déjà que on a azali pasteur te. Mais malheureusement bolinga batande ngwana. Bande na bana bino ke dans la délivrance on ne traite pas avec un esprit isolé mais avec tout un réseau d'esprit. Mais c'est dit dans la Bible dans Ephésiens 6:12. Tanga Ephésiens 12, on va comprendre que mon gars lobby. Yo siko nous côté dans école. Hein? Les esprits travaillent ensemble en bataille rangée comme des compagnies de soldats. Mutulo demo na demo so na ndenge na ye. Yo siko yo yebite. On côté dans classe ndenge. Mais on côté dans classe ndenge. Comment on peut vous tromper jusqu'à ce point? C'est une infantile ce monsieur. Nathalie Naye attends. Bakomini. Bostra TV officiel École de la Délivrance le 26/9/2020. C'est une infantile. Mais azote ya biloko muso ezango bien. Mais beaucoup ben pasteur t'es même pas évangéliste. Il fallait aller je suis frère parce que bah faute muso c'est la so sala yango olobi ko za frère, les gens te comprennent. Mais te dire que moi je suis pasteur et pose la faute à mais non. Non, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Lingali loba bandeko, obonomona ba ventilier mususu neti ba walesa ba mukuna, ba mbiye, ba ifonge, ba denilesi, ba zebele. Bandeko nanga. Oyo nyonso boyoki nga na tangi kombo na ye bimina munoko nanga ba Marcelo. Mutu moko za musala nzambe te. Ba o nyos bino moni ngana tangi kombo na bakwe bimina munoko nanga. Basi musupe bazala bango. Mosali na nzambe ta moko azate. Bati ba femme Marcelo, c'est des infantiliers parce que atangi ebi français, yo ebi français te. Ou bien ebi français mais on s'est complexé. Na français wana yo bono musala nzambe. Et belé bazane ngwana. Mais Marcelo ebi le il faut que non, celui-là c'est aïe de rien. Oh yo musu na moni awa nani, zela la examino ye. Nzambe nanga ye. Quand on vous dit de vérité, vous me traitez pour un fafaron, un vantardise. Mais naka mo abino pour que une vérité te. Ngana waye bisa yo ke wana za musala nzambe te. Total amoto. Donc waye bisa ke wana za musala nzambe te. Mais yo ngo chatembe pourquoi? Yebisa ye ke ngana lobby asa musala nzambe te. Tangu yoko yebisa ye ke nga akokota na baselema nga akobenga te. Akobenga te. Botala ye. Botala ye. Allo bande kunanga. Bande kunanga. Bande kunanga. Bande kunanga. Wana bino bobenga musala nzambe. Te boye bisanga bino moko. Wana bino bobenga na musala nzambe. Bande kunanga. Eza mawa. Eza mawa. Musala nzambe musala nini? Mission ya pasteur za nini? Ndeko tango yebi biloko na te eza no pasi mission ya pasteur eza nini mususu yeyo oyo bomona ki aloba yeke soki mwasi mobali na kufi lukola babalaka ye azaka vierge te Bible bengi ye prostituée un faux docteur bileli na Belgique. Alors, quelqu'un qui se déclare être docteur, alors, il y a un verset biblique. Bande unanga. Alors, il y a mais un verset biblique. Mais yo, au commission, on dit, oh, Moussa Lanzambe.
eza mawa bandeko. Eza mawa. Vraiment eza mawa. Donc ndeko na ngai luko yeba liloba. Nga na yebisio vérité yo yebite. Ozala contre nga. Okofinga nga. Okotia commentaire. Parce que peut-être yo omemaki mwasi na yo epa ya mutoyo, soit mwasi ya même mobile na ye epa ya mutoyo, alors boko ba fanatique. Ndeko na ngai na makama nzambe fanatique azalaka te. Soki yo omemiki fanatisme na kati ya makama na nzambe obebi. Hein? Obebi. Eza na batu oyo ti lelo malgré Denis Lese yemoko alobaka akenda kozwa kisi po asala mbongo na ki prophète po ayebana. Si otanga na lobana yo ke aza prophète ya lukuta amusala nzambe te yo oko contester. Bandi ko ngai. Pourquoi votre neti awa détenté? Tala neti batumi bale on examiner awa. Batumi satu nyonso yo musala nzambe za te. C'est enrichi grâce à une application. Bandiko. Na on examiner batumi misatu awa bango tu musala nzambe za te. Mais bazo fongola ba Bible. Hein? Bango misatu musala nzambe za te, mais bazo fongola ba Bible. Bon mon bango. Mais ce qui nga na yebisio nzambe musala nzambe ya te, ah pasteur vous avantage pasteur. Mais moi je te dis la vérité. Zela na cha volume, botala bilongi batongo, bango misatu. Tala bango. Tango na zolo balaza aigle passe na ngara de bembe. Na lilia ka bloka pa pamba te na lilia ke bembe ucho kufasiko. Wana ebi na scandaliser ba baola na passe na ba lo fungola te lo kwa tozana ya lo fungola oti. Alors bande bomoni moko deux baluba na mongo moko. De baluba ko na mongo moko. Muluba moko abenge patriarche. Un aventurier. Yem tolobaki ke na Bible bazo permettre homosexualité. Oyo mususu wala fo docteur Bileli ya lobaki soki mwasi babali yo ozalaki vierge te, soki mobali ya kufi bakobenga yo prostituée. Voilà déjà comme ça. Donc na zo bana OK, bango misatu, musala nzamba zate, mais yo lingo ndimate pourquoi? Parce que biloko ebele balobaka eza na verset biblique te. Mais ndeko oyo olobai nanga parce que na répondaki yo, ba réponse no siko na otala mosusu te, mais elo na osenga na yo continuer ko landa ba enseignement nanga. Et soko olanda ka yango parce que mona ka biloko ya kitoko. Continuer ko landa yango oko sepela pe ko changer ko bebele. Bien que oza fanatique, ya ba aventurier. Ne tata oyo Foizala atanga Bible mingi ayebi siko likamoko ko loba ya solo muso ya mabe meto kanga bango na batitre na bango na oyebi bana munoko na bango tango tala bolobi oh mais batu ba neti Marcelo komene batu balanda kaye mais Marcelo c'est un aventurier et pasteur ozo bima ko loba ke église catholique eza salle d'attente pour aller en enfer. Non, oyebi déjà comme ça nzambete. Neko, ezana biloko ebele oyebi déjà oza musala nzambe te. Il faut qu'on puisse respect na l'église abato. Nga na prêchaka yango. Mais na prêché qui na thème ya brutalité oya sala kité. Moi j'ai prêché Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu, mais c'est la mère de Jésus-Christ. Voilà. Ce qu'on l'a dit on a kati oya au monde na pesa verset papa après au kanyu monoko ofandi. Olbakene oyo azan raison. Ndeko na ngai. To le kaka te pona critiquer batu ou bien pona ko kitisa batu te. To le kaka pona vérité. Na lobai ke la mission d'un pasteur d'abord de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Ça c'est un. Deux, de délivrer les captifs. Donc c'est la délivrance et de guérir les malades. Mais bandeko to zape pona kotalaka koyeba etamboleli ya bandimi oyo baza na disposition na biso. Mais bandeko na lobano soki ressemblera pas église bato bazé belé. Oh 200 personnes, 300 personnes.
pasteur moko non na tuko prêcher le mususuate église faisana prophète docteur pasteur et évangéliste église oh il y a plus de 100 personnes faisana batuana soki batona basate bima eza déjà lukuta alors soki okei namba école de la délivrance namba séminaire ya ba délivrance bazo chamu loboko akwei bayami bale batie ya kwei ya misato amine bima l'église c'est la sorcellerie c'est de la sorcellerie zanzambete. On ne programme pas le Saint-Esprit. Pour le Bakio, école de la délivrance, on ne programme pas le Saint-Esprit. Mais aucun école de la délivrance d'Engenini. C'est tout comme ça dans mon Baka. Ah non. Oui, mais so aventurier. Batoualandou est belé à Oussagalate. Dans mon Baka, ils ont prêché les armes spirituelles. À comme la 6e arme, à quelle la 7e arme? 7e arme, la prière. Automatiquement, il faut que ça s'embête. Mais yo yébité parce que o yébi ma commence à embêter. La prière, c'est quoi? La prière, ce n'est pas une arme. Prier, c'est demander. Demander pour recevoir. C'est tout comme la supplication. Supplication, c'est la prière. Bah faut dire belé a onakati ya biloko yo mais bino boye bina binote musala nzambe nani oyo ko Holanda yana lo bana bino l'air nyonso ke les écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Osée 4:6 mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissance. Merci Nzamba Molabino. À la prochaine occasion, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Nzambe Azanabino. Oyo balandanga, balingi koye baliloba, balingi bazala délivrer, balingi bakumaneki papa bomoni, oyo alingi basali na Nzambe te, lelo alingi basali na Nzambe. Numéro nangezali 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89 ba o bazali banda ya France 0033 6 51 03 92 89 Nzambe apambola bino partout bozali nambala ya sima même lobby tokutani si tokutani te jeudi tokutani na ocha matin ya misusu concernant les disciples. Merci, au revoir.